Bienvenue sur votre chaîne Izine TV et tant que vous êtes sur Izine TV, nous sommes Izine, nous sommes Salamaka, nous sommes Salamaka. Et les autres, nous sommes Moussakoli. Donc, nous sommes en colo. Pasteur, on sait bisonabino qui est tous allés dans sangama, après ça on va pas sur comme la bâtonnière so. Et ça d'ailleurs ils ont bien en national, mais comme bataille mondiale. Depuis que la maladie à coronavirus, c'est bêtise moutonnion so, bazali kolela tout consort, bazali na passi. Mais quand nous allons centre, vous allez commencer à tenir colline tabac biso, tout ça na oyo azalaka, azaka na impossibilité te quoi, o azana possibilité pe capacité à kobi qui ça maladie va bien incurable. Et yango wana, et tout allez koloba été Toïka toujours un pico pe molende. Toïka toujours un pico pe molende. Liboso wana on a besoin toujours na ko remercier toujours sponsor nangai et mon collaborateur et Nikomba et André Networké si Kazali. Pourquoi oublier Johnny Lukoji et KBA ici Kazali en direct na Canada. Wana vraiment benye sponsor nangai liboso. Wana penza en tout cas na longolé. Pourquoi oublier Fidel Kazali bat balinganga mingi pe soutenir vraiment émission spirituellement financièrement na ndenge nyo surtout. Elle dit ko pesa mino bambote si Kabozali na besoin tété mujinga ba diaspora no son élève no mingi bolinda toujours ndenge nazali wana toujours na wa bengi le prophète Donchar. Le but de remonter dans l'église Salem et pas à pasteur Weto à qui j'ai dit bonsoir prophète. Bonsoir. Bénis les restes de l'Éternel. Bonsoir. Bonsoir notre sœur Josie Moussao. Je suis vraiment très content. Il y a Roligana na Izine TV. Vraiment que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Bandimaka bénédiction pour on ne sait jamais. Et prophète naibité sokoyoki bisolo ya pasi pe sango o ebeti mokili mobimba e yope babi ezali na virus o ebeti bisonyo so coronavirus ezali comme mabatu na bamboka mususu ba 100 par jour ba 200 par jour ba 500 par jour pona yo tant ezali ko limbola e loko ba bengi na kombo ya virus o ba bengi na kombo ya corona ezali ko yo ozoli ya ndenge ni l'état qui est un peu serviteur de Dieu parce que ba médecin baza ndenge bazoli yango batu yo mokili moli pe baza ndenge bazoli yango bato peka ya chebocho beniti ba pomba lo ba nga virus na peso ye na ozwango état qui est serviteur de Dieu. Vraiment, les Cambouya et Zanano, les Cambouya Passi, Nazali, ko présenter ma condoléance d'abord na ba famille dans le monde entier, où il va perdre Bandeko na bango. Vraiment, je compatis avec vous. Mais les Cambouya coronavirus oyo, ezali les Camboumoko oyo, batu esengeli bazonga na dimension physique te. Ngai nazali ko zongo na dimension physique. Pe nazali kozongo na dimension spirituelle parce que maramunion so oya kana mokili balobi un enfant de Dieu c'est celui qui juge aussi les choses spirituellement biso vraiment spirituellement tout ça pe na lolenge o tozuli maladie o na lolenge ya physique ezali que virus ezali ko boma batu na mokili batu bazali ko kufa belé mais il y a aussi une autre dimension qui est la dimension spirituelle. Bon, vous avez mais tant que vous avez été solo, vous avez dit fin du monde. Mais dans les cas il y a autant la Bible on dit autant la fin du monde nous allons causer la terre. Nandenge ceux qui m'ont ramené quand même sur zomona nous allons zo beta nengo surtout so vananda. On relève par jour 40 fois. Toujours ébatté. Si copine va passer, vous avez colonisation dans le banni, vous avez côté calapé et tant que les chrétiens qu'on vend a été, vous allez côté là, vous allez réconforter parce que jusque là, quand vous sentez n'engoma du Congo, ils ont un bateau mususu, bateau qu'on dit maté que virus c'est comme na Kinshasa. Vraiment ba oyo baza na nous kondimate que virus c'est comme na Kinshasa, bazali ko se tromper, tozali ko yebisa bino yambote na répondre na question na yo omoni atandi nazo tambola boye nazana désinfectant na ngai awa pour ne pas que ça la bato ba publicité mais quand même désinfectant ezali nazali ko tcha soki na tamboli na tche na maboko pour na ko permettre que nazala infecté parce que nazo tambola na ba mituka nazo kende na bisika ndenge na ndenge tant mususu na koza na simbi yango wapi yango na nazali ko désinfecter ou soit to koko sokola maboko na yo atana na savon ezali pona ko sunga biso ezali ba prévention d'hygiène ou ezali ko sunga biso pour contracter maladie ou coronavirus. Mais loko moko tozoloba ezali que oui, il y a la prophétie où ezali ko prédire que fin du monde est sengeli babilembo ezali ko talisa ke tokomi ko koma na suka mokili. Mais oh, ils ont juste un début, ils ont juste un signe où ils allaient collaxer biso que tout comme vraiment mokili comme kokeni na suka.
Josi Moussaou, notre sœur, qu'il y aura encore des choses où il y a plus que coronavirus au monde. Émission na YouTube et mais qu'il y aura encore des choses dures. Babylone musu ekoya ekoleka même coronavirus. Bana nzambe sengeli ba comprendre na moment ni to komi bilembo ezali vraiment kotalisa mais coronavirus na domaine na dimension spirituelle ezali punition na nzambe. Dieu est en train de punir le monde. Il y a beaucoup de choses oyebi tant mabe ezali komata na mokili nzambe na tango moment moko tellement na kati ya Israël malgré que c'est son peuple o nzamba ponaki abandé ko tambola na bango mais soki komi na moment moko Israël abungi asali mabe koleka Dieu les punissait et ça na makambo belé o ezali ko se passer na mokili o vraiment Dieu est en colère. Pasteur bino pe beaucoup le bam soka na ba parabole quoi yeso on ka nda yaka yo li kama on peut to sali biso zoye baté mama ko tumbe ko di biso bu et tout monde ya malade c'est kanyoka obe 14 jours yo on compte na libulu et tout monde lo lenye kan peut-être ko kozala que yo nde temps musuzo yebité mais ezana basale nzambe belé o balobela kango ils ont prophétisé sur ça. Biso pe l'église na biso nzamba yebisa ki biso déjà dans mois de mars, pe dans mois de février, mois d'avril et vous allez ba mois moko très dur, ba malade et vous allez belé. Maintenant musu tozaki na caméra te pour nous filmer pour et les canaux télévision, mais quand même Dieu nous avait déjà parlé. Vraiment na zo yebisa yo oyo ezali kanda na nzambe, Dieu est en train de frapper le monde. Pe na moment où tobanda écoute ko sambela nzambe ayebisi biso alobi que bato belé o bako kimela bikeko ba o bako gende ko gumba mbela banzambe na bango bakozala atteint pe bako limo na mokilo parce que il y aura beaucoup de gens qui vont encore mourir. Avant cette pandémie ici là, il y a beaucoup de gens au bakozala vraiment déranger na maladie yo, mais c'est que nous souhaitons ya wana biso to bandaki déjà tozala mabolongo na se tozo senga nzamba limbisa biso na ko balika molobi ke ba o nyoso ba mususu zana ba o ba kobunga ba kumba melmiki ko tozo lo bana likambo tozonga parce que balobi ni né au-dessus de la loi na ngai na yo biso ba pasteur nyoso zana loi ozali ko kamba biso na mboka oyo totali tango mokonzi na mboka zali koloba soki totala ya solo télévision ta ko be etando ki kotala bolongo mokonzi mboka zali koloba mokonzi na mboka na koloba na ye okolanda mala mokonzi mboka lobi ete apekisi biso ko buka mabolongo te apekisi biso ko bela ko mona nzambe te mapekisi biso be ko sangana o to bengi lisanga kokuta na ba église mais to moni bandeko na yo na yebite soki peta mususu pona yo ki yote ta mususu zali ko faire partir na ba pasteur bazali ko finga mokonzi mboka po mokonzi mboka fingami il est traité de tous les mots. Et ça n'a pas bengi kizengi, et ça n'a pas bengi boclitiste, et ça n'a pas bengi idiot, et ça n'a pas dit que non, en tout cas ça n'a été pour la nini akangi be église, aligna bomanzambe, aligna bomamakama mukili. Mais kolanda, mokonzambo olenga lobaki na suka lobito bosa na keto sambela. Ce qui to zongi kala na mukia na Bible c'est tanga na moi histoire à Bible. Totali balobaki na Daniel était ba sangana te, mais ba pekisa ki Daniel ke, ba pekisa ki Daniel ndeko sambela ba singa ki ya gumba mela roi. Président Agumba Melekeko mais président Félix asengi biso to gumba mela peke côté asengi biso peto gumba mela yete alobi kaka abonde lisanga pour coronavirus ezali ko yana lisanga mais bino basala nzambe bo traiter de tous les mots mais habité yo pozali na ngambo ya bato bazali ka ko finga mokonza mboka to lenge kani pour nga nazo comprendre les situations te pour dégâts ça ko finga ma e moko ki motema ko so mama na esika zali na sika ko tangisa pe na mwanda mama ya miso vraiment tozali ko déplorer mingi makamboyo mais ce que moni un pasteur azali ko se lever pour na ko luka ko finga mukonzi mboka to ko vilipender un peu mukonzi mboka par rapport à décision azui et le repère mususu ndeko na biso Serge aussi ezali ya que na kati ya makamu na nzambe oyo nous avons batu belé bazali ba moi niveau ya intellectualisme eza moi muke na semingi. Yangwana biso ba pasteur faut tout ça les photos mata moi muke intellectualisme na kata masanga na biso vraiment sur le plan hygiénique ba pekisi batu ba sambelate mais ba pekisi juste rassemblement wana parce que rassemblement ndenge toza boto yebite mutu nini akoko contacter akoko memela biso malade tant musu eza pasteur yemoko tant monsieur koko za la mutu mususu tant monsieur koko la mundimi akoko ya ko sa nini ko memela batu muninga mususu ba malade. Oui, nous prions mais de prévention aussi sanitaire donc ba prévention ezali ko sala ke batu ba kuvate parce que bandimi wana nde tozote
ceux qui les bazui ba maladie et qui ba propager yango na kati église ba tebele bazui ba maladie oyo parce que kozala kaka ya biso moko po photo lukato sambela lisusu mingi vraiment ngai nazali pona mokonzi mboka ndenge alobi que tout sanganate mais apekisi biso nde ko sambela te soki alobaki na kati ya maloba na ye alobi ke na pekisi bato basambela wantu ngai totelemela ye mais ya pekisi kaka rassemblement donc nzambe ayokaka kaka ntango bato bazokende na église te même ate même na ndako na yo nzambe akokoyoka nzambe azoyoka yango wana ozomona bapasteur oyo babandaki koboya baréseaux sociaux lelo bazali na kati ya konyokwama biso toyebi ke oui il y a des bévues na baréseaux sociaux mais réseaux sociaux ezali mpe occasion mpe moyen oyo tokoki kosala nini kopanza sango malamu mpe soki otangi histoire ya église okokuta ke makambo esalami lelo eza makambo esalema mpe na ntango Pierre bakutanaka na résistance oyo esalaka ke bapekisa bango bateya liloba na nzambe mais bible ezoloba ke nzambe azoloba na kati ya mokanda na ye esengeli toteya tosala mosala na nzambe même na moment favorable ou soit na moment oyo eza favorable te yango wana ozomona biso tozokoteya na baréseaux sociaux tozali kosala baprière na réseaux sociaux en fait que bana na nzambe babungisa vie de prière te bazala toujours liboso na nzambe yo tangi likambo ya réseaux sociaux et bongo ba mama o basala possibilité okota réseaux sociaux te bokanti pe nini pona bango ba mama oyo bazali na possibilité okota réseaux sociaux te oui vous avez complètement raison yangwana ozomona ke biso na église na biso ba porte eza ouverte pona bato baya kosangana pona ba culte te mais le pasteur est là le pasteur azana kati église azali ko yamba bana na nzambe ko sambelela bango oye asambeli pona yo ozongi ndako mais na kati ya ko sambela ozosambelela bato tozali pe na ba conseil o tozali ko pesa bana na nzambe lo lengeni bakoko sala ba prière familiale lo lengeni bakoko zala ndako bazala connecté na bonzambe po ete babungisa vie de prière na bango te. Mais prophète Blanchard, n'habite makamunga na kosinga bino te ya bino mo malamu. Bino oyo basali na nzambe ngana kozunga kaka na bino. Bobi ke bino bozali kosesa so ba erreur moi mingi. Bino oyo soki lelo bandi parce que zali kaka ba pasteur bazali ko silika te, ezali voir même ba fidèle nde bazali ko silika. Bolingi kotangisa fidèle te lolenge kani ya koluka nzambe yemoko parce que mokanda nzambe bino botera biso bobi les saluer individuel. Lelo soki nkolo yeso ayi atanga la sambe ya kana etonga na yo. Tokokeno la nzela moko te, enlèvement na yo kozana tour non, yanga pe kozana tour nanga. Mais bino bokoma kokomisa biso comment on dirait que bino bokomande ba pont o biso photo matapoto comme pa nzambe parce que yango zo mona ke bandimba dali ko regretter ba kangi église ngana ko mona dadi ndenge nini abanda boyo ko litsa biso anglais ya dadi bobo se bobungisa ko mona bino biso to koma kaka dadi ngana ko mona dadi te dadi ko sambela ngai te dadi ko sambela ngai te pona ni boko ko lakisa biso te lo lenge kanya ko sambela biso moko lo lenge kanya ko tika la fidèle bolinga ko lakisa biso ke biso to mona bino ndebo ko mona ba nzambe bozali ba pont o biso photo leke la poto ko mai pa ya nkolo. Eloko ndeko na biso Josi Moussaou na sepeli mingi na question toni ngai eloko ezali ko boma église lelo ezali que nous n'avons plus de fidèles, nous avons des fanatiques na église balongoli omoni ba fanatique ya mama bal bazalaki ata renaissance ezopola ata même que renaissance pour na bato bazana Kinshasa ata Real ezopola ata Barcelone ezopola soki que lokola lingaka Barcelone ata ndenge nini ata zobeta bien te ya kokumisa kaka mais à l'église nous avons besoin de fidèles yango ozomona ba disciples ya Béré bazalaki bien enseigné bazalaki ya que soki bateyi bango liloba na nzambe bazozonga na bandako na bango bakende kosala nini ko vérifier du fait ya kokende ko vérifier ba écriture na ndako ça le donner l'occasion ya que batanga ba bible batanga mukana na nzambe na ndako na bango donc bakwa kozala na inquiétude wana te oui biso tozali ba berger tozali na ba âme o esengeli parce que esengeli po yebelo komoko nzambe akotuna biso bampate yende mtapesi biso bango yende apesi biso bango loko nzambe apesi biso bango oui nyama nyonso na kati ya bergerie azalaka toujours na besoin ya komona berger na ye oui les enfants de Dieu ils ont raison ya komona ba pasteur mais biso pasteur akoko leka pasteur akoko leka mwana na nzambe esengeli ye moko a cultiver vie de prière personnelle mais a cultiver oui il y a plusieurs personnes il y a aussi plusieurs bébés spirituels il y a plusieurs personnes qui ont captivé les esprits des enfants de Dieu
captiver bango na manipulation pour bango ba comme lokola banzambe tout ça banzambe te, mais nous avons la charge des enfants de Dieu. Oui, nous sommes des bergers parce que mukolo berger a la frapper balobi que je frapperai les bergers et les troupeaux se disperseront. Donc cela veut dire que les bergers est très important. Oui, berger c'est très important pour na ba pate, mais loko moko ezali que bana nzambe sengel ba mona ka biso lokola banzambe te talasiko na moment oyo église ezate ba misusu moye ba vivre ba sambela na ndako ezate, mais yangwana tozali ko senga bango bayaka na ba église bayaka kotala ba pasteur na bango ba pasteur ba misu bazali o baza bien organisé bazo yamba bandimi bazo yamba bana nzambe pe ko sambela pona bango pa président na biso mboka pekisi biso te to sambelela bandimi na biso apekisi biso te bandimi baleka na ba bureau baya ko consulter biso poto solo na bango bongo na kérona na kobeta lisolo wana to kobeta mwa lisolo muke ya ba pasteur o baza côté ya biso na Facebook pasteur o susangoni bo memeli biso okuti mosala nzamba lobi bokola na lité ya na Facebook to pe na YouTube même abonza botindaka à travers téléphone, Orange Money, M-Pesa, tout consort, pasteur. Il y a un bonzo biso de bi qui est libre de te raconter dans ndako nzambe pona ko sceller. Tant musu na ba problème na biso, tant musu te raconter ba action de grâce. Oh siko biso photo tinda na téléphone. Eza pona ko boko la bino, tu eza pona ko tongetonga, po bitonga ngo peto kenda ngote. Ezo to musala peto sala mate. Siko tozo iba sote o biso to ko tinda mino lokola mbongo. Eza ya musala nini? Ah. Serge, je suis Sambelaka. Ok, vraiment na sepeli na question oyo tuningai papa réalisateur na biso comme ni nani Shadrach. Ok, vraiment pour sa caméra na yo to lobela bana na nzambe ba comprendre likambo to zoloba na ina yebisa bana na nzambe bo makambo oyo ya kopesa offrande na ba M-Pesa na ba Orange Money ba pesi ba compte pour être bana nzambe ba pesa ba offrande ezana deux choses. Quelque part ma bezate, quelque part pe ma bezali na bandina no koto ma bezali pona ma bezana ndenge nini ezali na batu oyo bazwa église comme business. Quand l'église devient business moko boye, des serviteurs, tous des pasteurs, ils ne peuvent pas vivre ce qui m'a bonza ezate. Parce que y a bango comme le la ligablo, balia ka awana. Vina bango zaka awana. Oui, il y a des serviteurs qui sont à temps plein parce que les vite bazaleka en église. Babande ko liaka ma bonza. Oui, c'est ça, ils ont dans la Bible, ils n'ont pas péché. Mais le problème est que ce qu'on a intention, il y a que l'église au commissaire au la ligablo, au commissaire au la business na yo, na moment où le la difficile boye, il y a un zomo na bazo les kebele, na betando ike, bazo pesa ba numéro ba compte na bango, bazo sala boy. Mais surtout que na ngona dimension mususu pe ya koloba, ngambu ya ba o bazo pesa ba numéro de compte, ba numéro ya ba réseaux sociaux, ya ba numéro ya ba M-Pesa ba fait bani na bango pour batinde la bango au monde que makambo yo e bandi le loté Josi Musao e bandi le loté e banda déjà kala mais une anga juste en plaire parce que église ça nini e kangami nde yangono moni batu ndime belé ba moni ngolo le loko mo ya sikeye mais nzoka nde ya d'autres pasteurs ba lekaka déjà ba pesa déjà ba numéro ba compte na bango ba pesa déjà ba M-Pesa na bango bo soutenir bango bo tinda ba offrande ba lekaka belé na ba télévision landa na ba télévision na biso moni a commis na sewana numéro de compte bo soutenir eza pour envoyer bisa binoni ezali ba offrande ba senga kana bango déjà mais une chose c'est que ezalaki ya koyeba na te po kala ezalaki makambu ya église ya kokangama ezalaka te. Mais cela n'empêche que les enfants de Dieu ba soutenir mosala na nzambe oyebi na tango kala basali na nzambe ba kimaka église oyebi loko ni kimsaka église et kimsaka basali na nzambe ba kimaka parce que loko kolia ezalaka te na église mbongo ezalaka esute na église basali na nzambe ba kimi ba abandonner. Oh so basali na nzambe ba kimi église c'est que mboke okota pasi. Même si le président de la République a lobby, mais les hommes de Dieu doivent être là dans l'église. Les hommes de Dieu doivent circuler dans l'église. Les hommes de Dieu, il faut pas la prière dans l'église pour que moto na kat église et salanini et si la té. Oh, église sengele fonctionner. Na gogo poser aux questions parce que yonde aux opposés na question, mais il y a d'autres églises où ba fouté là.
ba église wana ba futelaka bandimine mutu ba futaka église wana parce qu'on a moment où église ekangami place wana esengeli ba abandonner ngo batika bayer ni na comprendre yo c'est que l'église doit tourner, l'église doit faire quelque chose. Mosakoli wana ngana ibi osuka maloba na muke koloba muke parce que tant yo beta li solo wana ke église futamaka église eza on dirait institution église a ba direction eza na ba département bolo bate ke toti na mbongo offrande bolo bana bandimi o nyoso bayebi ke to futaka mbongo ndako botina so mbongo ndako na mpeta to futa ndako mais bobo ça te ke petit peuple peut ko souffrir peuple bakangi ba magasin bazo teka te misala ezo sala mate tant bino bozo senga ete bino pe bozo ke la biso pe mawate amoko tant bino bozo senga ke toti na mbongo ngana yebi ke libonde zalaka eloko oyo eza na kati ya motema ya mutu na nzambe ngana kokovanda bona raisonner prophète d'Achar aza mutate ya kanga aza mutalendi saranga à chaque fois si les prophètes aza toujours à mes côtés mama bonyo la muki mama kobo santé osama na bana na koza la reconnaissance na eloko wana bitin na kanisa papa. Mais comme on dirait moi obligation obiso photo pesa bino bozana ba partenaire bozana ba département mais pourquoi comme on a sens que eza offrande mais bolo bana biso franchement que il faut tout luka tout de bobo benga bandimi na bozana ba ngona ba pourquoi ne pas vous dire que bobi que to futa mbonga ndako ngonga songolo para la photo futa loya bato mais non plus comme ça on a moment que no faut botinda offrande na MP na orange man ba pasteur muso bazolo ba grand pasteur et bien mboka ouvertement mais la honte pour nous les chrétiens tous en a moyen qu'on se défendre na balabala. Oui, aux a raison, mais n'a pas besoin que dans la Bible, ba offrande des ébélés. Et ça ba offrande des bélés zali. Il y a ce que nous appelons la dîme. Maman, où est la dîme? Ata ce que l'église les lobaza, ba le but que nous sambelate. Place aux ali, il faut tinda dîme pas pasteur na yo. Les offrandes, muto pesa ka kolandisa o ya lingi. Oyo bozuna même ata même na kati église ta obligation té même ba pasteur ba pesi ba MP ça ba tigo cash eza obligation té. Oui, je sais que le peuple de Dieu to yebi ke natango le peuple na Congo ba twaza ko souffrir mais yeba eloko moko Israël na désert azalaka na désert mais nzamba yebisa bango ba pesa ba or na ba mbongo bazana ngo pour batango na tabernacle. Est-ce que Nzamba yebaka teke na désert ba kozanga eloko mais Dieu a construit le tabernacle na désert na moment où Israël ezaki na kata passe bana na Nzambe ezala bazana ngo te chacun ou a bien enseigné ayebi que il faut donner l'offrande mais problème ezali à quoi tant ozolo ba ke ezaka na ba département. On a outil par exemple les églises oyo et comme na ba niveau wana te l'église ozana ba organiser mais soit bazana na ba niveau wana te ya que bato babanda ko sa nini ba pesa kana ba dimension mo ba département iso ki paranango boy na boy o tozolo ba na ba nazo cas général otozali na kati ba église na biso lelo les gens souffrent. Il y a peu des églises oyo ezali bien organisées, il y a peu des églises oyo ba structure na bango basala nini ba contribuer ka pona ko soutenir l'église ngai pe eloko lobi pe zape mabeta bana na Nzambe nazo ebisa bino soutenez les hommes de Dieu. Il y a d'autres serviteurs de Dieu on Nzamba benga bango à temps plein azana musala muso asala raté c'est seulement l'œuvre de Dieu na moment oyo à vivre ndeni et sengeli ke bana na Nzambe baye balolengeni ya ko soutenir église mais soki yo pe musale na Nzambe ba mpesa ozali ko pesa biso ezali pona tango mususu parce que ça ba serviteur mususu apesi mpesa na yemo yende pasteur yemo responsable bato bazo tinda mbongo na mpesa na ye mais ba serviteur na ye na église ero ba fani na ndako ba osa nini bazangi même eloko kolia na ndako na bango wana eza pasi yango tozo senga na bana na Nzambe bo soutenir basali na Nzambe mais basali na Nzambe o bazo pesa ba numéro de compte na bango to ba mpesa na bango pona ba fin pona bakamu na bango moko pona ko se soutenir bango mo po balia ba komisa ngo business wana Nzambe a s'occuper na bango mais il y a d'autres personnes qui donnent c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. La changa na tunia ya basali na Nzambe bango moment ya coronavirus encore en tout cas été ya biso ya ko tika ba musuto encourager bango ka ateke Nzambe benga ba na temps plein parce que ngana basali na Nzambe mususu ozo pousser ça musala ngana pousser musala Nzambe mususu na mboka wasa ozo pousser ça musala ozo ko aider azolo ba Nzambe benga na temps plein mais ne ba mboka mususu tambola mindele pe mususu tape kwa mboka mususu na Afrika awa yango bato basala Nzambe on Nzambe benga ya temps plein bazalaka na Congo po libanda mboka biso tomona basala Nzambe biso basalaka ya oyo biso zalaka na Congo to ba wa libanda mboka ne babeta lisolo te na ateme na makambo na Nzambe makambo nyonso tokoko salaka ba comparaison te ya ezara ba culture par culture ezara ba pays par ba pays
et ça la rappelle na ba compréhension makamusus. Même na ba poto wana, il y a aussi d'autres serviteurs qui sont là que pour l'église. Il y a d'autres personnes qui sont là que pour l'église. Oui. Nzambe, eza makambo eza Bible, eza makamba inventé en côté. Et c'est quelque chose qui est dans la Bible, qu'il y a des lévites qui étaient là seulement dans l'église pour na musala na Nzambe. Bango babande ko vivra pour l'église. Mais yo pasteur, na moment où difficile boy, ndenge mokili ezali ko kende, soko za na capacité à musala musala, il faut ça musala. Moi j'encourage des hommes de Dieu qui travaillent. J'encourage des serviteurs de Dieu qui travaillent. Mais ezape na mutu mususu ye conviction na ye. Appel na Nzamba benga alobi ke afanda sala Nzambe te. Ah asala musala te wana Nzambe ye moko s'occuper na ninga s'occupera na Eli azalaka na torrent de guérite Nzamba tindela ka ekombe pona ko ya ko lesa ye wana Nzambe ye moko zo compte na ye. Mais il y a des serviteurs de Dieu oyo bazo sala Nzambe mais bazo sala musala na bango eza péché te ya ke oyo bazali babenga pona temps plein ezali pena ba misusu oyo bazali na temps partiel bazo kende musala bazo ko sala ezali lolenge moko na Paul abandai ko sala musala mais osala Nzambe musala. Mais Pierre abandai ko sala musala musute. Pierre azalaka pour l'œuvre de Dieu. Yango banda ko zela mabonza bato ba ya ko tsango na makolo na ye. Donc musala na Nzambe za ndenge wana. Osinde na banda ko loba na yo que na église tozali na ba serviteur mususu oyo bazalaka temps plein. Nzamba benga bango bazala temps plein. Même na kati ya Bible les lévites bazalaka wana pour na musala temple. Musala église. Mais nous encourageons aussi les hommes de Dieu qui travaillent. Il faut travailler parce que la Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. Il faut que nous puissions travailler. Au moni, tous en catégorie mi balé à serviteur. Ce qu'on voit dans la Bible, l'apôtre Pierre, azalaka muto à temps plein, il était seulement à l'église. Mais ce qu'on voit dimension l'apôtre Paul, il était un homme azanakata musala nanzambe, mais en même temps il travaillait. Azalaki usa ba tente, aba ezaki serona usa ba tente pour être évangile et ça nini et kende liboso mais biso pe basali na Nzambe tozali komi fingi ça pe moi mingi tozali komi fingi ça pe moi mingi la porte Paul abande ko sala musala pour ko empêcher que tokoma akoma mandian pour être bana na Nzambe baye balolengeni ya ko finga église te. C'est pourquoi nous demandons à Dieu que Nzambe a sunga biso a pesa biso ba moyen afin que les hommes de Dieu bazala ba mandiate. Mais likambu ya kopesa ba réseau kopesa ba MP ça ba Tigo Cash ba numéro compte bana Nzambe sengel boye ba ke bandi nango le loté et juste en plaire parce que ba tumususu pour église kangami. Mais depuis déjà moins longtemps il y a des serviteurs de Dieu vous vendez kopesa na bango ba numéro na bango pour vous soutenir bango pour pesa ba offrande na bino et ça nango normal ba pona ba sel Nzambe mususu. Mais pona biso nous recevons les enfants de Dieu à l'église. Nous, à tête au PC, numéro et compte na bisoté. Il y a des enfants de Dieu qui nous soutiennent. Oh, bazaraba fandi bangomoko boy. A bengio na téléphone, papa zoa quelque chose yango. C'est ça, mais banana zambe foboye bapé. Église et sengele fonctionner. L'église doit fonctionner. So ba lobi église et kangami rassemblement kangami et bomi église. L'administration de l'église travaille. Maintenant les hommes de Dieu qui sont dans l'administration. Basal nzambe o bazoya ko sambela pona bino. Mais ils vont vivre comment? Na moment, na période. C'est ça aussi. Il faut que Nzambe batte ya mapena likambo ya kopesa et c'est vraiment très important. Tout ça toujours wana pona bino ne botuko landa le reste de l'Éternel a botuko loba yemo ko apesi bino éclaircissement. Bana Nzambe bola muka bana Nzambe botelema ngongeza mabe wala baka l'air est grave et bongo tokei to ebike to komi na suka to komi presque kochité et ko tuna et moi mi tuna mi balé ya suka et pas le reste de l'Éternel to landa ki lobinga na to ebike to zali ata mosali Nzambe molanda quand même ta domiko landa ka information tout le monde qui le gouverneur de la ville Chantiline Gobila à l'écaki il y a 2 jours passés et na état de Ike après ça qui s'envoyé tout ça qui n'a pas ça qu'on a confiné pendant 4 jours. Et bon bah tout le monde tout en ami tout oh le non tu sala interview na balabala et ils ont la garçon on soit le bi na ngabi maman ceux qui pendent ya solo tozu coronavirus otéanango ezali les gouverneurs de la ville Chantiline Gobila pour degré tout en qui lobby na zoye biso za qui ne dégâts tout le to la muki to surtout kaka to comité 20h les gouverneurs de la ville avec télé manasanga lobby était mi be ko wane ko isami to ko zongi la juste na ba principe au président tika biso non parce que tout ça il y a des principes au sika président tika biso ne sika gouverneur avec le côté la biso ne habité yo pe au muni li kanti ya gouverneur wana lengi kani et ta que citoyen aussi et ya mboka et ta que mwana ya mboka
ngai nazota la gouverneur na biso na koki kokota na kati ya pensée na yete pona koyeba sala ki on intention ya mabeto ya malamu te. Mais une chose, eloko na kosenga na bato baza ko diriger biso avant de prendre des décisions, il faut voir tous les paramètres. Nazoye bisayo que vraiment naye ko comprendre ce bato baza na ba statut na ngai ba komona que na tiaki même statut moko na moni maman moko azoteka tomate ozalaka 1000 francs et commis à 4000 francs. J'ai vite compris que le peuple congolais ezali kamba bolingote, les gens souffrent. Omoni na tango mutazo souffrir afandi tango musuna ba tomate ne tango musu efandi wana bazo sombango na 1000 francs a calculer que azonga na ndako atana 5000 francs. Mais jour wana esengeli azonga na mbongo 10 000, azonga na mbongo 20 000. Aosani. Aomatisa. Il fallait que le gouverneur, avant de cette décision, aye bananu, yangono moni, na koki ko condamné Kabila na liloba o ya lobate na suka na ye alobaka eloko moko alobaka c'est que je n'ai pas pu faire et zali ko changer l'homme congolais. Vraiment sur la landi profondeur, tous encore dans ce mauvais sens, mais j'ai vite compris que le peuple congolais, nous sommes encore très loin. Vraiment, mentalité na biso, ils a passé. Attends les lots, ceux qui institution échangé plusieurs fois. Il faut d'abord travailler l'homme congolais. Mentalité naïe et ça échanger et peu façon de voir les choses échanger mais le gouverneur local a yebi ba paramètre wana nyon sauté né a pesi et logo moko brut a pesi logo moko brut sans étudier que awa na Congo awa soki likambuka balobi ata même couvre feu na tali na télévision na moni batu ndenge basala ki mulongo na banque ba misu bazo sauter ba mire po ba kota bazo bon mais vraiment gouverneur na bondelio avant de prendre d'autres décisions il faut réfléchir yeba que peuple congolais bazana mentalité na bango parce que ti lelo ezana batu musu côté musu information ya que coronavirus ezali nan bazui vraiment information wana bien te bazui vraiment information wana bien te ba yebite que maladie ezali mais bazaka na mboka Kinshasa parce que côté na bango kuna tango musu information ezate batu bazoye ko sensibiliser bango te tango yozo yebisa bango ke babima te bango bazoye ngaka brut na lelo ba politicien o tozana bango na Congo Nzamba sala bisongolo tozana couche moko ba politicien o ya ke bazo bomisa peuple congolais. Moi je peux dire étant qu'un homme de Dieu que ces hommes là n'aiment pas le peuple congolais. Pourquoi? Parce que information bazo pesa po esunga peuple au moment où les politiciens bimi abandi ko détruire en lissus. Maintenant on ne sait pas qui croit toronimela nani torozoya nani nde biloko zo sala. C'est pourquoi na tango mboka izo sala makambo malamu te le peuple doit se retourner vers l'Éternel. Na bengi no se retourner vers l'Éternel parce que confinement oui mais confinement na kati ya poto kuna basali yango pendant plusieurs temps. Et pesi bango solution te bato bazoko baka kokufa. C'est pourquoi je dis au peuple de Dieu que toko kofanda na ndako mais une chose bayeba que Dieu a la capacité ya ko éradiquer pandémie ou ya maladie parce que yemoko mutabeti biso yango yemoko pe akolongola. Merci beaucoup prophète Blanchard. Na pesi bino merci mingi na bayibalande ki le prophète Blanchard nabi ke botkali na posa na ye. Yango wana mwa kokoso ya lokiliki mwa kokoso ya courant na ba bayebi lokiliki te na mwa kokoso ya courant tokosuka wana mais te pesi bino botika toujours branché bo pesa bo bele mokola lobi bokomona yesu libosa ba caméra na bino wana pona kopesa bino sango malamu yo abombeli bino na pesi bino merci mingi na bayibalande ki biso na 5 minutes bo s'abonner massivement na 5 minutes s'abonner massivement et puis bo benga wana ba bazali na posta ya numéro ya prophète Blanchard akoleka wana suka po pesa bino numéro na ye ya téléphone mais abonnez-vous massivement partagez vos vidéos na lingi bino mingi ba o nyo surtout bazali ko soutenir nga financièrement na pesi bino merci mingi ba o non ba soutenir te bo soutenir nga na ko kabola ba émission pe ko s'abonner et ba on est bazali ko réclamer pe moi image toza pour ça il y a matériel Izin TV et ça pour ça il y a matériel toza wana pour na bino. Merci beaucoup à mon président Junior Moyobo mon abatement mbouya en tout cas mon amulai mon amuluba mo boyelo lena ba vite tika lo benaye. Merci beaucoup, à la prochaine. OK, pour na bandeko bazana besoin ya kozwa biso
D'abord comme on a ezali prophète Blanchard Kenda, so OK na Facebook nanga on a commis prophète Blanchard Kenda le reste. OK na YouTube na biso na compte na biso YouTube a commis prophète Blanchard Kenda TV. Vraiment vous s'abonner pe vous allez bien numéro de téléphone nanga ezali plus 243 89 67 442 42 plus 243 89 67 442 42. Contactez Bisso, vraiment Nzambe Arosunga Bini.